so ba memi oka quelque part au moni longa poto moni pays étranger tiki ka Congo so keka na pays étranger au memi bango il faut ba kima ponde tinde ko so bina filé ami na yo pe musicien comme yo ba musicien ba uto kima e na Turquie amni to tolo ba musicien ba kimie to ebiti conseil ni no ko c'est parce que namni to za stress makasi aza stressé ba musicien ba kimi donc mouvement ko ti plutôt parler. Ouais, conseil non repé ça Isaac qui non donc aller mbatté pour mouvement ils en ont nous yémo non nous leader bien affilé après ba massa msuba ya na simakande zala ne balo ba non musapi moko jamais kotonga senga ke non mo appui ezala donc a bossé kaka dire malgré et ça la rappel sous que non bande da bo mais ça ne da ko travailler dans na batu moko boye muto déjà ebi ke non ça la da biloko oyo on prend et comme moi pas si donc pour mutu mususu wana ya s'adapter nango aux années na même feeling des alara donc on senga kaka ke non aller mbatté courage on prend abunda kaka des alara et biba. Balobi, abonnez-vous massivement. Kin Elengi TV, Yangonde Makam. Kin Elengi TV. Vous allez faire ce que votre présentateur de l'émission, c'est ça, type là, beau garçon. Yannick Wenge, Yonde Makam. Bonjour, bonjour partout, bonjour monde entier, bonjour Brazzaville, bonjour Kisasa, Poto, Brazzaville, Afrique du Sud, et Kandi Tolobaka, Jeunesse TV, cher Internet. Mignon le bezete mignon soleil soleil anilo na utolu ke la bino brown bolelaki bolobaki brown lelo vraiment to zuie to kangi pe to luki to moni to kutene to meka sola na ye to meka comprendre ezani ni lo ni sali ke alonga esika zalaki ake na orchestre msusu ou bien akomi pe na makambu na ye. Tozana Brown, to me connais kosola na Brown. Ya Brown, bonjour. Ouais, bonjour Jeanette, bonjour. Donc, na yo isu na kine lengi kande zalara. Donc, yo biga kama solo ya nigi wengit. Santé za bien? Non, c'était normal. Brown, ba fanatique non obalingaka o. Obalukaka yo, ba monaka yo, place yo zalara wana. Bon, mon nom li souté, yango esali keto lukayo. O mekana ko expliquer biso oza to longwe po batumsu babi olongwe. Batumsu balobi ozali yango to to confirmer non et pas na yo moko avant de commencer makamwana nyonso. O mekana ko expliquer biso olongwe to zali. Jeunesse. Biga mai ninga na pambate ya. Lycée balobage non mai ninga na pambate. So mai ninga ni ce que ça veut dire que non mutu mo abeti libanga na mai. Tu es là où moi il on comprend ouais na sokolo bagi non naza na orchestre suite band donc je suis pas encore suite band on a longué déjà on a ça la carrière solo na ngai carrière solo na yo makam na yo OK et pas ya to ebika bino a bozala na de bade musiciens o ba kanga jobour. Eza Ridi, eza Trésor. So on n'est pas Ridi, c'est que ok pas Trésor. Et on n'est pas Trésor, ok pas Ridi. Maintenant on a bien eu un sali mouvement nangai, non ça la carrière solo nangai. Mon président Yannick Wenge makamo brono kota est-ce qu'on koka? Ça la carrière solo nangai, bata nangai. On comprend. Selon vitesse de G. On moni nazape moi doyen pe moi koko na mboka oyo. Donc, naoumé en Afrique du Sud, naïmo kala. Donc, bango tout en ande bazana, autangelinga bago mona bango, do bakutsinga ambo na monde musique. Donc, nazala déjà na ba Yuri Chefcheko, nazala na ba Doli Machuda Tantakamo, nazala na ba Mike Bonja na pesa ba mote sika bazali. Donc, nazala na ba Masse Belé. On comprend. Donc, yo monte na sali, o babenga geno carrière solo na ngai. O monitolo bageno na tengami. Nayo kike osali o nayo kaka ndengo zo informer biso ke oza suna mouvement te olongwe bon da avant na ba fanatique no ba yoki makambo lobi ke bon naza suku na te alongwe osali mouvement na yo moko bon
kuna ozali musicien ou bien ozalaki drummer po ntango osali mouvement na yo osali mouvement ya badrummer ou bien musicien po kuna no toyoka place bon nayemba te toyoka no te bayembi nzembo ou bien concert moko ebeti bon nayembi oui nayebi ke no plateau eza ya yo donc bakeshe eza ya yo baréponse eza ya ngai kande ezalaka jeunesse omoni nga naza artiste mo boye oyo nalobaka kino oyo nalobaka te me batutu bayebi na polyvalent na polyvalent donc na monde no ya musique nauti na monde ya musique nauti nanu kino na ndenge no ya church na église nayembaka ke na chorale naza mpe dirigeant na kambaka mpe yamoni ata ntango nazali na baorchestre bato bando atyangaka na baposte mo ya okambana omoni ata na tout l'orchestre lobi wana donc nazali kaka na baposte kaka kino ya kibokonzi moko boye fo nakanga oyo tolobaka kino ki leadership babotamaka nango ouais donc naza artiste moko boye oyo naza polyvalent oza artiste complet artiste complet nabetaka mais tobetaka banzembo toyemba banzembo bapapa wemba yoka disket yemba no kasata nzembo na moko ponga no na yoka place oyemba te président Yannick Wenge nayebi te so natuni mabe ponga no na yoka place monde ayemba te namona ye na baspectacle ebele me namona yo na maboko na makolo mais siko lelo nayoki aussi prendre ngai ki ozalaka na batalent ebele siko nalingi nayoka ngo no nga moko na bafanatike no oyo bayebeli oyo na kote kuna bayoka o mpe na ba deuxième façon deuxième version no tomekana kocomprendre mwa kunga esa mwa bien napesi jiclo meso mbote FCC miniku napesi mbote babi Guy Roger Luboya patron nouveau patron napesi mbote siko ozali toyoka no Bron na biso musicien président ya groupe na ye ya orchestre na ye toyoka oza musique na fort donc na comprendre mnaki no oza boye no yoki chanter chant izobeta déjà ya Divine Property Shérif Osonga mon boss que je salue en passant donc izobeta déjà donc nasi que non so koti au télécharger ngo oyoka ngo déjà ngo kankumba nayoka ya solo Shérif na yebi ba déception zalaka nango bajare na yo te Shérif ekomata Moïse obeta mopanga na mai na leka Osonga can you please come back pesanga mbeli na li avocat pesanga mbeli Osonga abeta bilenge ya senado deo bolenge alingaka nini senado chichi kuzuri alingaka nini Jinete oyo kinda ngai naembi Jinete na nga olingaka nini oyemba mingi te bo waneza président makambo bona luka est-ce que ngo président Yannick Wenge Jiclo Meso Mohamed Lola de prix Paris Wilfried Diogo garçon capable makambo bona koti est-ce que ngo to qui déjà émoqué non bien yembi non bien mais ba charge quand la président na groupe président tsakate quand na président na groupe poko maloka ba héritier watana be moto na tembe ba gogan eza ba tsakate makambo yozo luka est-ce que ngo prendre po na jobu po kanga olongola neti trésor olongola neti artiste na biso o nani o tozala na jeunesse omoni naza boye naza mobali de 1 vous comprenez naza no mobali na ndenga ta normal jamais na robanga bitumba yo mona esi mona tenga mi donc faut pas pousser na pina ou pousser ni boy na koti na kati vous comprenez ke ba pe que non ko mona que non makambo ya fo bango pe ko ba salati vous comprenez yo tuna ngai nde makambo ya disque eza ndenge nini vous comprenez disque makante komi na niveau nini makambo eza ndenge nini na pesa na ba actualité makambo ya na tengami zoya si siko wana nde olingo ke nango olingo bando bude bango na ko bude bango te venanga jobour makambo Stéphane Mabila ba président ngai otali Fleury ka me monde recap vous comprenez ay bisinga ke no ti omona ti nazalaki no na kata ba orchestre wana ebiki na mama na soda ngai na mama no président monino OK na bandenge ya na baninga ba polémique katimbi yoka likambo katimbi la Sibine ma grande terre propre babi moi si nzambe moi si ngeli katimbi babi mama présidente please Bron ozaki soda non kango kana malobano moko skonde ozate oningo lobani kunelali jamais bon beta te bon yemba te po Bron dazate
mais pas peut-être. Pas bête, pas bête. Te mto simba nzungu. Nga yebi makambu. Te yondo simba nzungu. Yaniko, omoni yaniko ngit. Ngala benga ki prophète parce que on dira ba notre pressentir makambu ngala ndo sala. Ndazana ayo kanga makambu no sola nayi. Avant de beta concert ya suka yaniko ngit tukuta na bimi boye. Yaniko nga yebisinga ah. Ebi ke yubi no za leader hein. Mais c'est yaniko nga solo. Ah mais pour ne ko sa mouvement na ote. Na c'est qui? Même c'est chaque chose à son temps. Vous comprenez, il y a un moment où il y a donc au forçant ngoti. Vous comprenez, tant que kokisama comment bien que notre ngonga nango kokisami. Autant ngonga nango kokisami non te nazale non na bana mai dans notre travail na bango. On appelle ça qui peut ba volonté, ba corps et âme nanga de travailler avec eux. Vous comprenez, il y a un moment que non na lalagi na ogi vision et quand les a que non prends ton lit et marche. Vous comprenez, il y a un moment shérif songa divine propriété pessima comme On est basali bino bo panzana. za bango te so pas chéri va benga sino bi yo pena ko tala na boy yo so bit afrobeat mo boy to ko te kayo pour ça déjà image wa Si ngano moni ne batu bayaka ne bapanzaka. garçon propre de jobu atalinga ebisinga maître na ngaka lala bureau atale ebisinga leader yo bukana pisa makambuti utali basuda lokwa ba kapongo ba trésor kapongo vous comprenez donc musique étant molara ils ont maquillé là au forcé qui sont bimi placement boé bilo ba fin tsone bazala na so bimi motali ka présence des artistes et là moto muso zana artiste mais so bimi boé a refléter ku tata des artistes et moi moni je ne peux pas vraiment trop parler ce que je suis en train de faire au nom de la Guénon ba tout bazala na apprécier pour ba lia bilo na ngai pour ba savourer na Guénon ti to ça y pena moto moko boé on comprend yo mon singa na ba tu qui non bo soutenir ngai bo soutenir ngatanga no singa yo soutenir nga fula ngai et ça bien on se comprend les arrêter to mana ba to ba mbongo da ba bimiti to ko mapena ba yannick wenge to ko mapena ba bino to ko mapena ba dm on se comprend to ko mapena ba erzoom to ko mapena ba alidor on se comprend car les alara on mo non ba geno na tengami ba to ba zela ba découvrir biloko nini oizana katana tengami on se comprend o ba titi kizuri Titi Kuzura Pessi Makambu. Vous comprenez? Bayaïs, Sangar na centrale. Vous comprenez? Ba Pessi Makambu. Vous comprenez? Donc, Kalate. Ok, voilà, ba fanatique, Bron, Obolingara, Bron, Bolingara médecine, Nabino, Bolingara Boga, Nabino, Bolingara artiste, Nabino, Obanda Kobenga Edrumer, Banda qui compensait Kazakuna Toyo qui déjà y est moko sur le terrain, à l'objet que Azay Soukunate, Asali mouvement nae, a commis président Nandenge nae. Il y a bon, c'est ce comment mouvement té. Et jusque-là, au moins, non, na chepena qui non dans un mouvement. Ce que moi je suis en train de faire au Nobeng Guénon, ils ont le groupe d'accompagnement. Ma vision est arrêtée, c'est limité na rumba congolais. Non, et si on moni na katsa to tengami, ils ont ba bilo musuba ba découvrir, ils ont le droit to beti ba genre ba afrobeat et to beti ba house, mais to ko bunga pe identité te rumba yango moni na rumba mo on a largué na dédié par boss Shérif Osonga, devine pour Patimote ma maman Déborah. Donc na dédié nzembo na katsa nzembo wana ba découvrir que non na yembi lingala na anglais. Donc ba place mon son na côté anglais, français, donc lingala. Mélanger biso na minoronia ça. Pour batu pour omoni to betaka musique te pour to se limiter car na communauté congolaise non. To se limiter à te que non na betaka na Youvel na les champions, te na betaka na ninité. Et ça peut bien fierté moi boué. Batu que non te pino qui obeta peut-être na Soweto. Vous comprenez, Pino qui habite peut-être dans East London, Pino qui habite dans Trace TV. Et on m'a dit donc, tu comprenez que tu es collé dans l'Afrique du Sud, tu es dans Bamboka Oyo. Donc, tu me campe au taper musique aux internationales. Et on m'a dit Boyo Kabilo on a Katsiwana. Le message est passé, Toyo qui déjà, to sepeli, te ambi à prendre na plateau na biso, et Yannick Iwata na peso bambote depuis Cape Town, na moni na kata Lyon, vina ngai ombre noire, apo maneno kanga déjà Lyon, et comment on a na pesi bambote si kozali, ma maman chérie, ma maman Lily, je t'aime beaucoup, bah bisous bisous, mon bébé Daniel, la maréchale, 4 fois la maréchale, hein, ma grand-tère, na peso mbote Pamela Bombassi, na pesi ombote Jenny Madiamba la pesi mino surtout bambote depuis Cape Town kuna babi kalamingte makambo ezoya na ndinga mukete taka Jeunesse TV na bino pesa makambo zo makambo mikolo wata pesi nga makambo
donc toke non na ndenga faux ya bon pa ene sibino faux donc bon ngama déjà bo se préparer parce que mon président est qui wenge sous makambo donc tout à l'heure là tous les sous news à bien tous les sous news à bien na Kinelengi TV bo s'abonner na balinganga bo s'abonner na les libino mabe parce que ba commentaire na su ba pelle na zui donc ça veut dire makambo qui est bien bato balinga Jeunesse TV bato balinga Kinelengi TV pour y rendre déjà na ba news bo s'abonner bo partager be mission na ngaka ni bo pour partager mes missions pour mon salinga bien et tu n'as la tiboy na za boza grâce ba ndebo partager qui ndebo s'abonner qui et salinga bien mati sur niveau pas salaire et mati et pas mon président Yannick Wenge voilà actualité na biso mikolo ezake yani président na biso Gorga moto na Temerité Watanabe auto bimisa album na et auto bimisa chamoko désolé et état que yo pe artiste musicien tant que artiste congolais ni noko lobane te onoro loba les grands maîtres supérieurs Gogan que je salue passant comme prêté dans un mouvement mobimba sona taliba manzeku bazana wana ko bavena nga palais donc motema ya Sandra Imbi donc désolé Zabien donc désolé Zabien donc désolé Zabien bien donc rien à dire avec désolé Zabien ça les clip pas bien texte ça qui toko et puis Zobeta. Donc ça va. Donc ils ont bêta vraiment ça va. Ça va. Ok, on peut ça. Conseil ni na bina filé puis ba musicien pour poser déjà président. Au cause à la choquer ou beaucoup comprendre qu'est-ce que et l'on ni les cana ba musicien na biso congolais so ba memi au cas quelque part au moni longa poto moni pays étranger tikika Congo. So keka na pays étranger. Au memi bango il faut bakima pour ndeti ndeko na biso bina filé amina yo pe musicien comme yo ba musicien ba uto kima e na Turquie amni to tolo ba musicien ba kimie to yebiti conseil ni ko c'est parce que na mni to za stress makas aza stressé ba musicien ba kimi donc mouvement côté plutôt parler ouais conseil non repé ça izaka qui non donc alimbati pour mouvement ils en ont yémo non leader bien affilé après ba masamsu ba yana simakande zala ne baloba no musapi moko jamais kotonga senga ke no mo appui ezala donc a bossé kaka dire malgré et ça la rappel sous que non bande da bo mesane da ko travailler dans na batu moko boy muto déjà e non sala da biloko oyo on prend et comme moi pas si donc pour mutu mususu wana ya à s'adapter nango aux années na même feeling des alara donc on senga kaka ke non alembate courage on prend abunda kaka ndezalara ba mise ba kenda ba zebele ba mise ba lungwa ba mise ba kenda ki ça sana ba mise ba tala yebeba aux s'attendre non un jour quoi arriva te ezani ni to comprendre maramu susu to so rango ermaro na ba façon moro boyo ezala très facile dans le sens que je peux dire eza que non eza le rôle abe mwana ce que na père na e que a comme ngonga moko boy fois kende a futela na ndako na ya sala vie na ya bota son pas mais et c'est ngara que non eza séparation mo bezana ndenga bien eza séparation mabeti son pas poto ko kuta na pelobi ko benga ngape cop mo eza na ngana na ndule mo be ko to me ko livre on comprend donc on moni er mo pe musique trop polémique eza mabeto so lungwe sa batana yo on comprend on peut no pesa conseil pas ba maso na ba kiyo bazana tirki ba finga bina filete vous comprenez pour battre babo sana bola moi batu vous comprenez donc ba finga été ba ça la carrière na bango normal au moins la paix et si ka ba kei ba pas moi donc ce que moi je peux ok dans un air bon tous continuer to comme il peut presque cochiter na biso na peut si mettre Charlie Ruben Ngombo te si kozali wana moi doit ya mon président héritier Watana ya to comme les gens déjà na souka na pesi bambote na ngai pa ser na ngai na groupe na ngai eza normal trésor la tortue na pesi mbote movie Ferenze Luzolo Ande Anderson na pesi bino bambote belé po bino pe bosabona ka botala pe émission na nga bo pesa nga ba conseil na pesi bino bambote belé baba la prochaine fois to okuta na sou na pesa bino lisu ba nous taka Jeunesse TV na bino pesa makambo za makambo babi wata pesi nga makambo mon président Yannick Wenga pesi nga makambo babi 2021 na okoma Jeunesse Wata. Hein, toi qui est na makambu bongo, donc 2021 Jeunesse Wata déjà
Bye bye, à la prochaine fois. Bisous. Mon boss, Titi, Chiku, Chichi, Kuzura, Crampote. Pesa makambu Chichi Kuzura, donc nze mone pezo ya de akamingite. Chichi Chiku. Bye bye.